Naebinga na mobali na ngai esi tobalana nakokite na kumbezemi ya mobali mosusu po akangelanga lopango nagologuta encore ya pas ko saison ya ki mais bayebisi ngai ye mutabemaki na poto ye mutakenda koluka basoin respect artiste okei na ye nasepeli nango sali makambo oyo ya nzambe eza makambo obetaka masolo te ongana na nzambe ongona ngana na nzamba mobimba te mikolo kutunga na olinga ngote chose ya nzambe tika bato ba découvrir nzambe kati onde ezana so fala zaki leki wala ndinga na sima moko so doke na réunion ya famille to lia fufu na yabo ya kati na pena okata ngana yembela nzambe ya zo yemba musique populaire to ko lia fufu mais apparemment ba sana nzambe ya biso ba koni ba scandale belé là qui beta na poto le 1er mai na Paris na obeta na 1er mars plutôt na Paris na obeta na pyramide de congrès na Paris affaire ya pasteur Mike Kalamba ina défunt pasteur Christian Dakuda voilà bon eloko na loba makambo bande ko batalanga ya vous savez sur biso nyonso tolobaka likambo moko et ça la passe pour moto to lobela bongola donc quoi to yima solo bilo musu to betango te la tina kutolo bangote peine perdue o boyo linga to yebike moto asali que to kotionga fari lelo eza fali to boyende yeni yende mutafunguli nzela to sande. Très heureuse de vous retrouver encore sur Nana Bouddha Télévision. Merci pour la confiance et fidélité. Même que vous allez vraiment évoluer partout dans le monde. Il y a Kolanda et Misso Nabino avec votre humble servante Nana Bola, la petite Nana, moi la Mana. Nebi ke bwebinga na po ya ba warrior ba lobinibi mais lelo naza na po wala te naza na chantre de l'Éternel ayimbaka kitoko asa la musique na bien azapi na expérience ya musique na ye. Le frère José Ntita, il nous a mis le à Watokomeka et puis développer. Ou nous, c'est ça que sur Internet, on va parler de tout sauf rien. Et voilà, là, je dis merci à toi, Kaskasere Kapoazo, notre partenaire officiel, Rodrigue Matin, le prix Nobel de la joie. Il y a Fiston Bouchouale, merci pour tout, papa, et puis ma bonne année. Na équipe pour Bimba Yafali, pour par là, je vois papa Dibadiata, faire gagner la merveille, Cyprien Nzolo. Donc, ça vraiment est bien, ma meilleure Venadino. Voilà, grâce derrière la caméra, pour la réalisation, on a pu s'inviter Nangaï. Il y a Lélo, frère José Ntita, voilà. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour, la bande de connaissances sur la vision d'Internet, bonjour, la grande dame, la Boudouga. Moi, c'est Moko, après très Badiata, donc merci beaucoup, Nayo, ma petite sœur chérie, Olinganga trop Naebi, donc Talagayo. Mais Margot Boxing à Nicolo Bengate. Vraiment, ma bonne année, hein, papa. C'est bonne année, meilleure vue, la bande de connaissances, et voilà. Bon, santé, ça va. Zamba resterait mouqué. J'étais un peu malade, mais ça va. C'est quoi, yo? Zamba zoom, c'est moi qui ai. To bande mission na biso na page noire, oyo bato côté kabiso. 5 millions, il y a BCBG, il y a Julien Piana, et puis il passe au il y a Quartier Latin. Et puis il y a Pasteur Christian, au Toyota qui n'a pas combo d'Akomoda. Mais il papa, tant on voit qu'il y a un message Joana qui va profiter. Écoute, qu'il y a un moment. Bon, pour vivre en Mokilo, la réalité est ça. Au lingo lingate, au kutana. Liwa ils a fait mon très naturel. Au lingo lingate, aux anambungo, aux la pauvre, aux la beauté, aux la beauté, au kufa kaka. Alors, Koyoka Sangolamon Kokufa, ils a vraiment pas si parce que à chaque fois toujours perdre va être cher na biso pene pene. Bazo kendo si on dirait mo kilango to komo ke ici là c'est là na biso paka. Alors ils ont interpellé Ndengai, na yoki mawa pe na yoki kat na interpellation. Nous devons faire vraiment ba effort ya ko s'aimer makamba malamu tant on na bon moyo. Parce que le leçon mutakufi tout le monde habite dans le solo bien. Na tozaki no kuluna ba bazaki ba malamu. Maintenant oui ça bande ko ba otalangai.
ce n'est pas au bato balobaka te justifiera biso na biso ya nzambe. Mais ça au biso noza nango tosalaka na biso yango nzambe atalaka. Nous devons vraiment régler, contrôler nos vies et soigner nos relations, hein, surtout koluka kotika ka basemasa malamu na mokili po ete bato bakanisaka biso. Neti Seguin namonaka ye on dirait nazwa ye mabe te, hein, namonaka ye garçon moko très calme. Vous avez tant déjà en solo là? Non mais oui, tokutana mbala moko na studio Andiaye. Nazobima boye bango mpe bazokota. Mais non, mais c'est un garçon poli, ayebi musala nzambe puis aza nayebi te, aza namonaka ye na ye tondela aza conflictuel te. Sincèrement et aza réservé tout ça. Donc je ne sais pas. Wana nazobisaka nzambe merci parce que oyo salami et c'est salami. Parce que nayebi aza kobeta mbunda epai ya kofi tout ça. Donc kosola na ye bona sola na ye te. Mais na musika nayebi musala na ye, nayebi pe ndenge nini na travailla na Quadracora nayebi et pasteur Christian Kimbukusu wana penza nayebi te na koloba nini po wana déjà azalaki na camp na biso notre frère notre pasteur oyebi eloko comme singa epai na ye awumeli mingi na makambo nzambe plena te mais je crois que nde na kotala ye azalaki na semence ya nzambe bandakala parce que moi tant moke avant na kata makambo nzambe mais nda na yoki azolobela makambo nzambe aoteya j'ai senti à moi que aza déjà prédictionné azaki sélectionné azaki prédestiné donc makambo azakoloba ezaki makambo nkolo si atiaka na ye donc frère Christian Kimbukusu pasteur Christian azalaki vraiment musala na nzambe et azo mérité to honorer ye na casquette na ye wana si bien que avant asalaki musique ya mokili bandeko na ngai mais to tia moi mai na 20 to meka moke koyeba et to kende na ye na ba dernier hommage na ye ndenga suke sili mokili na ye donc je crois niveau asukeli ezaki niveau penza ya mobulu te ya niveau ya kokumisa nzambe na imposer motu te na lingi pena te za na imposition ke na imposer bato te mais je veux vraiment kosenga moi mesure clémence et pas na bandeko oyo basalaka tobetaka musique populaire tobeka moke kosende voilà et puis nangana tout na papa est-ce que na matanga ya pasteur Christian ba musicien profane bakoki to ya matanga pasteur Christian ba musicien profane ba ya te pourquoi ba ya te pour nini toza bandeko boye ya nini azalaka musicien profane azalaka na ba finité na baninga na ye ozomona lelo soka koyi mwana nzambe engelo bateke nzoto a Christian changer comme leo mususu nzoto a Christian tikali nzoto a Christian oyo changer ke zalaki makambo a Christian na nzoto a Christian de changer mais ye Christian Kimbukusu ba relation na ye nyonso tikalaki omoni atikalaki na ba relation na ye nyonso ba mi na ye azako sola bango nyonso bien mais il a changé seulement de nature des côtés voilà mais ngala kopekisa ya topekisa pourquoi ya biso nyonso tokolela ya ensemble il faut tolela voilà est-ce qu'on apprendre déjà que Fally azo répartir un corps ya pas ce cause ezo ya ki mais ba ibsenga ye mutabemaki na poto ye mutakina koloka souci ba soin respect artiste okena ye na sepeli nango okufa pe kozonga na ye soko kozonga en charge sincèrement et respect respect vraiment et mon il fallait aza muto yo nga mona na ebite na kumbisaka ete mais na mona ya akanisaka bien akanisaka na ngo bate ba msu bakanisaka mabe bolongola nga na polémique wana mais en tout cas na mona ya akanisaka bien donc ndenge azwaki akenda ine na poto pe akufi alinga zongisa yawa ça ce sont des sacrifices o mutako ça te bi combien kofuta mbongo ebembe kufi na poto ya sasa il faut za mbongo ebele de so mutandimi charge wana aza mutako ya ko féliciter bravo Fally wana boti kolanda papa na biso je sais ndenge éclaircir biso par rapport ya ba avis na ye ndenge oti koloba depuis ya otaki ko fêter 30 ans na ye ya carrière voilà to meka pe ko développer lisusu ndenge nini na meka ki ko banda musala nzambe ndenge nini pe ya komi ko fêter 30 ans na ye pe bientôt la 33 ans azo fêter carrière na ye papa na invité na carrière na o to ko fêter à 30 ans ba difficulté ni okutana na o
difficulté ya kebele lobi soki eloko eza kati na yo bato na badécouvrir yango te moto nyonso akozala na doute na yo doute mpenza eske so tobengi ye eske c'est-à-dire parce que moto nano ayebi te qui tu es mais soki si badécouvrir mosala oyo oza nango bayebi nini oza nango kati na yo moto nyonso aotendre o loboko lelo so tokomi kolia ata mbongo ya musique lelo eza mpo bamoni mosala oyo tosali na musique voilà un peu donc je crois que na koloba bandeko bazotala ngai ezalaka facile kaka te soko bandi eloko même ata koteka na quartier ezalaka facile te po bato badécouvrir okosala no mikate oyo okosala mikate ya bien mais tout le monde faut goûter nano mikate wana apeseli yango sango nde omona bato bakokomozwa baclient donc c'est vraiment difficile na motu kozwa baclient soki oyebi nano te kosala eloko oyo bayebi nano kodécouvrir te qu'est-ce que tu as réellement ezalaka facile te mais bon lelo tokoloba ekomi bien parce que mais ça nous l'avons déjà bien sûr 33 ans vraiment c'est beaucoup hein là ok 34 ans oh voilà n'ébité papa na carrière non kozala leader parce que ozo gérer bato ebele ozo gérer ba mikolo bana parce que tu as vu que moto musa oti na famille na ye l'éducation na ye comment au gérer no ba comportement na bango ya ba musicien non na carrière omoni na sepelaka vraiment plus surtout oza esika to koma na famille oyebi na musique soki osali na baleki na yo bandeko no boza na bango famille déjà okomi na sécurité faut oyebisa bango vision na malamu oyeba koexpliquer vision epai na bango mpe kozala na bango lokola moninga okomona babombelo likambo te bakoma bandeko bakoma baleki na yo oza so na difficulté makasi te pasi ezali na communication en vision oza na bato mozoyeba kosexprimer te baoyeba yo mpenza malamu te alobaka bazone d'ombre kozala mais soki oza na capacité ya koexplike bana yo bandeko na yo comment tu vis nini nasalaka bakozala na badoute na yo te e bakosunga yo malamu voilà merci beaucoup basouvenir nini malamu ozogarde na carrière non de kobanda bon souvenir ebele ya mabe mpe eza ebele mais en tout cas nalingaka mingi te kodécourage bato mwa nzambe oyo nde toza boye eza na makambo ebele makambo ebele donc je crois que nyonso oyo tosalaka eza mpona nzambe eza makambo ebele donc je crois que souvenir eza ebele mais nalinga kolobela bamatériel mingi te kolobela makambo ebele te nakoka kolobela yango te mais tant que moto mpo alinga mpe arejoindre yo akoma mpe koyembela nzambe amonake naosela nzambe babénéfice mpe eza te papa José nzeta nayokaki na tele bayambaki abaki na carrière na ngai basouvenir malamu eza mpe nzambe basalela nga ebele yokansi lelo kopesanga famille monde entier eza pete ovandaka boye oyebani moto mona Philippine te mpona koma na mpuna te mais quelqu'un t'appelle de Philippines abengi yo azoyebisa yo yaya je t'aime beaucoup banzembo oyembaka esala nga bien soki kaka na koyemba koyebiso nzembo bien te mais akamati mpe mwa mbongo atindeli mpe yo okocomprendre te okocomprendre te moto akabeli yo na mbongo avant d'aller na Philippine makabeli nanu te c'est-à-dire Dieu acapable akopesa bandeko même na esika yokana te mpo na ngai eza esengo makasi kozala ndenge wana c'est-à-dire richesse ya malamu kola kopia biso eza bato yaya zala na bato eza kitoko très kitoko okozanga mingi te so oza na bato ozanga te bainspiration banzembo yo moko ozwaka to vision to kotravaille na baparole non nga travaille baparole te parole ya makasi na travaille na ye yesu mama na parole so okoti na bible makambo nyonso ezali bana biso ezalaka nango besoin koluka baparole te bana biso ezalaka makambo okonsulte zamba ça veut dire okoti na zamba babengi bibilia tout ye nga akamwa bandeko baluka banzembo nga banzembo yaka mikolo banda na yemba nzembo moto te banzembo nyonso na yemba tshomona malbum na nga lelo naza so na 7e 8e album nazala banzembo ya ngai mona sala donc eza lolendo te loin de moi l'orgueil parce que tu as na kamwe non mais attends biso babengi biso église mwasi ya Yesu tala yebisa bandeko wana pour ça il nzambe bien il faut d'abord mwana nzambe
soza mwana nzambe osalela nzambe. OK. Mwana nzambe azali église mwasi ya nzambe. Yo kanisi mwasi na ngande na utolala na mbetu sikolo. So lelo kamati bakati nga kingo pena bo babimisi nzoto na nga bo ba bon babimisi banzota mibali 10 awa. Mais bakingo ezate mitu eyate. Ba isi mwasi na nga pona nzoto mbali na yo. Aboya agosala ngai. Ayebi. Ayebi nzoto na nga, ayebi batashi na nga, ayebi ba point na nga, ayebi. Alors, banzo tombal na nga yango, so po bozu mutu tu sais yango. C'est-à-dire, nous sommes censés à connaître Jésus mieux que batuma ou kababana. Moi, na nzambo ayembela nzambe. Ngana okamwa soko kuluka maloba koloba. Parce que mobali ala kana yo. Parce que mobali asala na mbetu na yo. Parce que mobali apesa ko masolo mikolonios. Comment kozanga maloba oyebisa bato? Comment je trouve ça difficile. Il faut pas qu'on la profondeur, il va prier. Non, mais ça dit comme Rosana mobile na finité, le comme alliance de Konangai. Pourquoi le bateau na zara moi si na yo to mobile na yo oyebi ko décrire mobile na yo. Tu vois les nous. Ata yo. Ngai na za moi si mobile na yo to zo moi si na nga, mais oyebi ko expliquer vie na ngai te. Mais c'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué bande utala. Bison de photos te ka Yesu. Bien. Bison de photos ça promotion à Yesu bien. Voilà. Biso de toyebi Yesu bien tokolo bela bato boni Yesu azaka boye parce que ngana mwasi je connais mon mari nzambe ya lola bandeko c'est que la révélation nene o pe ça va mais oui tala likambo eza ya omoni il faut tokota tira makambo généalogie toyeba wa mwana nani obota mawa nani abota tata la bino nani sabi généalogie ya makambo nzambe ezalaka kolosoko abengi yo aponi yo akutia yo na nzela. OK. La Bible dit Dieu se révèle à ses siens. Ça dit makambo yo nzambe eza makambo betaka masolote. Ongana na nzambe, ongana na nzamba mbimba. Mikolo kutunga na olinga ngote. Chose nzambe, tika bat ba découvrir nzambe katina yo. Ça veut dire chose nzambe assurément il a Dieu. Tout tika makambo ça ba fier pamba j'ai Dieu. Oza nzambe. Les gens doivent voir voilà. Donc je crois que biso ba chantre ou ba bengami ba adorateur. Tala adoration ezali. Adoration ezali kambo chambre. Mais quand on fait adoration ezali kambo moi sinon mbali na chambre na kupuna intimité. Ba tunyo sote ba ko adorer nzambe. Voilà. Bat ba adoraka nzambe bat balala na nzambe na mbetu. Nzambe na ngai. Il faut zo semence ya mobali pozo wa zemi. Mais ce qu'on joue semence te ko bota ndenge nini? Oh ba bota na mbetu. Siko to komi na basi oyo ba ko kumisa nzambe ke biso mbali na biso Yesu mbetu a Yesu malala ata mukolo moko te. Siko ko zo zemi ndenge nini po yo lala na mutala mbetu mbali wana te. Siko ba chantage osala ya nini? To comme plus na besoin car il y a carte d'identité mbali na biso to komi na compte la c'est moi ngai na bala Yesu. O bala Yesu ouais. Pour moi. Bana moi te. Biso bo bala na fo bota. Mais tu se comprends. Non comprendre. Donc je crois bandeko ba hotela ngai o ba pongo ba comprendre comme na niveau nini makambo. Maman nzambe za maman ba solo te. Maman nzambe za ba vécu vivre yango. Pesa biso nzambe. Yango ngana lemba na ko yembela nzambe. Na koma ko yemba nzambe. Oh. Faut yemba nzambe. C'est différent encore. Na ko yembela nzambe na ko yemba nzambe. Ko yemba nzambe zali ko reverser nzambe, ko bimisa nzambe na makambo ba yebite. Ko zo partie cachée ya nzambe ko reverser. Wana oyebi nzambe. Mais ko yembela nzambe ko beta pe lisolo nzambe aleka na babala. Wana oyembeli nzambe. Tout le monde peut chanter pour Dieu, mais chanter Dieu c'est pas tout le monde. Bosko baninga o ba artiste musicien o ba ya nzambe ndi bazoyemba awa. Bon so ngana sujet mutu mais premier aller à moto na moto amiyeba ezali yalo kwa kitala tala ti o mitali yo moko otali eske na ngona ni to na mona ni ti mama nzambe ya kitala tala ngai na linga te devoir te eza bongo il faut tozala ndenge na lo boy yango nde faut tozala parce que lo les ali solo te ba obeto le solo te que lo la moko boy ko ya tu dois faire partie ya ba membre ba kota lola mais soko ozala partie ba membre ba kota lola muto yo ya mbona lola ko bombelo makambo lola ndenge oh yaya biso foto yeba makambo lola to pesa batu isengo ke lola so za mwana nzambe il faut oyeba ko pesa batu guya kota lola batu bazo tala yo bazo ke lengi ba ke de pas Yesu c'est ça ba benga ka marketing biso ça ba agent marketeur biso to sala ka marketing mais oui pas de côté lola ndenge so bazo mona kati na yo boko yo bolo bate il faut yeba ko expliquer ndena olo babo na oteka Yesu amen ngaye yalo kwa na pharmacie na oteka kisi ngai
Yo mo ça la publicité Kiss non. Oh, Kiss boso yo pesa posologie à Kiss to bo mambatu. Kiss wa melaka butena ni nini moko na tongo nini moko na po. Yo bo pesa posologie te mutasombe le 3 mbuma na tongo. Eza Kiss ebiki saka. Mais so a question ameli 3 mbuma na tongo tomba esali sur dosage ça nini akufa. Eza na Kiss ebiki saka mais opesi dose mabe. OK. Ebomi. C'est que la différence c'est ça banzembo na ona banzembo monsieur eza. Non, la bonne le babongo, on est à ma polémique. Premier dans les années. Tala. De qui es-tu fils? Wa mwana ya nani? Tu m'as me poser question réellement. Nazanga moi nzambe. So na mwana nzambe. Pour na kolobela nzambe bien te. Pour na kokobimisa makambo nzambe te. Ça dit tout ça obligé. Ba yango mokili et tala biso nga moni kutu biso te. Il faut batunde batala baloba. Tano minute on a mwana nzambe. Wano beta basolo ni. Oza wapi général et comme mama général nani abota yo obimela wapi ti osala musala no wana nani apesa musala osala nani engagé na musala mondo osala pana na boduka bo wana sale a obengo babia na ngate ba mo mu chipoto zwa kamata boy mais mutu mo akokota bo de la part na boduka ke wala ti pa sombi pe na badge yo kutomba badge ya dia tena ba badge na nzoto asala na boduka publicité na suka sanza ke zwa mbongo na kata liste pay azate saint esprit za bo so akocha na musala te nyonso osala ngo pona yo moko la suka loba éloigne-toi de moi je n'étais jamais connu bilo kwa neza passe nkolo abwa kiso ya omoni faut ça très attention kokeba makambo nzambe bayokela ngo mawate basala ngo te po yokela nzambe mawa nzambe bayokela ke mawate nzambe nde mutapona la bato basala voilà mais papa bato bayoko mo kale nani la TV bato moi et c'est exactement na ebinga na mobali na ngai esi tobalana nakokite na kumbezemi ya mobali mosusu akangela nga lopango nagologuta makila na ye ya sopaki pona ngai na bika nga moseka tabatela wana bwakili mutu moka linganze moto voilà to ponze boyembi to kuma peka ngwa ndika wata yo si papa na to yo ko kala na mato koma côté wana papa José na banze mo surtout au composa yo biko au travail na ba parolier te travail na Saint-Esprit na nzambi yo mo na chambre na banze mo tout au composa nzembo ni o marquant parce que mutu na vie azana ba référence après nzembo na ngese pesa singa ninga sa pa na sala kona na boduka nda sala émission na lo baloko aye mutu to zaka na idole naye parce qu'on a invité papa nzembo na otolo ni na ba nzembo banzembo baloko abana o boti moko na bota ka bango nyonso na circonstance moko te ya banzembo musunza mapesa ngala ba circonstance apasi musunza mbazo pesa na circonstance esengo ekokanite nzembo nyonso mpona ngai eza mpona ngai ko édification mais sincèrement na kobeta to lokoloba nzembo ebimisa ngai mokili momba bayeba ngai eza moseka makolo yango nde pena moto epesaka cachet ya José Nzita partout donc je crois que album wana nde ebimisa ngai mais na banzembo sincèrement so okoti okomona eza na banzembo mosusu ezo oyoki yango omoni pena on vaut bien que moseka vous savez maloba nzambe ko bakakola kango te ba écriture nyonso za obligé pour eza pona biso utile pona ko édifier biso voilà mais pas posons pe d'actualité makasi actualité faut na zonga kaka nazala kalanga na actualité ngana osikala jamais aux amisi akala nazala ka donc je crois que génération o boye ba okuto ya au monde ma nzambe so zana yelongo ati côté oko mona na temer moko monani bozana yo kaka on a bête la musique na l'église ata omoni na TVT mais na église nazaka na yemba c'est quoi ton secret papa ou maintenir toujours que je viens de te ko maintenir les alignes les nzambe les alliances au sein na nzambe nzambe alobaki je ne t'abandonnerai point je ne te délaisserai point ba o nyonso na nzambe ngana mona ba beta mutema papa o ganga ganga pourquoi si tu as Dieu laisse Dieu agir nzambe akotika jamais ba oya ye so nzambe pona yo akotika ka yo jamais ata na circonstance a passe oya yango moni nazalaka OK ulanda ba réseaux sociaux na ba makasi na ba po yo kana ngwa na yo ka pe ba rimé affaire ya pasteur Mike Kalambai na défunt pasteur
Christian Dakumouda, voilà. Bon, là, on a na makambo bandeko batalanga ya. Vous savez, sur bisonio sur tolo bagali kambo moko. Et ça la passe pour moto to le bela bon la mtem. Ah mon on comme le roi mbete ma comme le roi beaucoup mo tchimula libulu beaucoup ndai. Ba aussi ba lobby, merci et coquille. Toyoki déjà makambo lobby, mais ce que toujours zelani n'est pas et ande ko Mike. Après ça biso réponse. Ça veut dire ça veut dire mukolomoko toyokaye a raisonner aloba pe le kwa loba. Ça veut dire bozo loba mingi botiki la mutu temps loba te. Tolobi to zela pe na nzela na ye réponse na ye soki akopé ça biso réponse nini c'est tout. Donc ça veut dire to continuer ka bandolo ba. Non ba propos pas le bel bosso cher parce que cher ça cher na boité batunyo so ba condamner ngonga na koloba te ka lobi bien batunyo so ba condamner tout le monde a lobby a condamné mais to continuer ko condamner kaka te to tike la pe mutu parce que je sais que azamutu ana mutu wayo kaka a ko répondre biso mukolo muso boso ya lobi ke bolimbisa ngai tout ça to bomaye le londe to longoli banzembo nyonso ya bilenge lola etokundi yango to longoli banzembo nyonso ya ba ezali kambo angolo to bomi yango alela mai ki pe to finir na libulu to bungisi non aza frère na biso eza ba erreur ko salama na mutu nyonso mais sincèrement na ko yebisa bino bandeko to kunda ba étoile na biso te soki réellement za étoile mboko yo to protéger ba étoile sincèrement mais soki mutu pa yebi ka sali mabe ayi ba pe ko reconnaître na miso ba tuke j'ai mal fait eza bongo eza likambo solo la kaka to soigner esili nango makambo le kaka esila voilà to yebandeka ndenge ni ya komba mango esili mais apparemment ba sala nzambe ya biso ba koni ba scandale belé bon scandale eza makambo to tango asuka te bilo baki boko mona o tozo mona eza ka bible mutekomate donc tu es obligé de payer un juge. La Bible dit qui es-tu pour juger mon serviteur. Donc là on te voit bandi au monde délicat. Obin Zambé que ta volonté soit faite parce que tant que yo juger, tu vas dire to lo bati. Na biso balé peso to bitu kina itala tala to mitali. Yo veno kina kita tala bendi ta to tali. C'est même mobimo ndenge travailler. Oui bien Nzambe je ne mérite pas. Ça dit so tali biloko ono moni nango ke ba rapé ko lo ba n'importe quoi pas battre parce que tango zo lo baka oui, bah rappelle que yopé aux arabes défendre. Cherchons plus. Ma berre ya baninga et aider biso to corriger pe ba faute na biso. Tango talere la moninga et pe sayo makasi yopé o corriger o ya yopo yo ko ya pe na erreur wana. C'est comme ça. Mais ngaraté ba mso ya ba msusu ba vandela ka ba défaut ba. Ondre ya zaka mwana nzambe. Ya za ça. Avanda buka ko contrôle. Asali ni yo azui. Asali avanda musala na ye atala kaka nani ya bebisi. Yo za juste yo posa nani te le quoi inspecteur te voilà surtout yo mona ba kamboto de réseaux sociaux ya ba sala nzambe na mpanzi na yo sala skon en tant que serviteur de Dieu en tant que serviteur de Dieu je prie seule la prière maman yo sambo kaka nzambe fortifier ba obakoyi nzambe sunga bango au fait biso te mtongo tinda nzambe joie ko na lola ba okota lola nkolo ayibi bango. Ça veut dire bilo objo to sala awa to sambela kaka poto abana nzambe mais la réalité c'est Dieu qui connaît ce qui se passe biso to lobelo côté to banga nzambe merci o eleki zo lokumu voilà nzambe zo lokumu nyonso o eleki eza pona lokumu nzambe lelo oyo j'espère qu'on a live a fallu ou pas non batindela ngango trop non mais Fali c'est mon frère c'est vraiment mon frère na témoin la rango mingi andi konanga bande kotala oyebi mokilo nde toza boye ya mutu mususu yo komona bien et bato bamona ke mabe ya mutu mususu yo komona mabe bato mususu bamona ke bien mutu ko satisfaire mutu à 100% na mokilo yo azate mutu moko taza malamu ya mokilo yo bato ba betela maboko pe azate so ba betela maboko na gauche na droite balinga kote ezaka bongo na mokilo yo ngalo baka to juger to tika batu to tambola ka ndenge nzamba wa mema biso mutu na mutu ba compte à rendre na ye na miso nzamba mais pour famille na sepela kana trop ngai moko d'abord sepela kana mingi artiste niveau artistique na ye ninga sa msana asa msane bien surtout ko lemba siko nzembo na moseke zongo sina moseka alinga ngokala bala fali au fait toi na moi histoire mais c'est que vous expliquer ça non papa moi histoire moko zali abetelanga lisolo mwasi na ye akendaka hôpital na bobota mama nanaka ketchup azwaka problème akobota abotaka yemba abotaka na nzembo nanga fale abengaka moto aliboso abengaka yembo moko na boti
ayembaka nzembo na ngana munoko asubuta na nzembo na ngai yango nde daka ipo abota abaki na kutfona ketala bébé wana mais na kenda te na tout ça la programme esimbaka te donc eloko wana tango zo reconnaître grâce aux apa musana nzambe c'est vraiment une bénédiction il fallait reconnaître que je suis un serviteur ayebi donc soka zo yemba mamo seka wana ayebi eloko ni esala ye donc c'est une séance pour na loba ils ont ba challenge na TikTok papa mais non mais papa yo za kangi TikTok boeto ndeni te ezala nango moto ko lingi moto s'exprimer na kenda pe na kuzu na remercier et na pesa merci na bien sûr na loba on a télévision on a pesa merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour l'amour que tu manifestes et à répondre en paix, en tout cas, merci frère. Et surtout, c'est mon frère. Ça y est là. Au monde des ânes, tu vois, là, il est que à la dingue, là, c'est mon frère. Surtout que na réunion famille, tu lis en fou, na ya kati na pena okata. Na na yembe la nzambe ya zo yemba musique populaire. To ko lia fufu. Ndenge mona wera. Na Patrice soba ke na réunion famille ba tie fufu ba ko lia ale kina ye. Ça dit eloko to sala ka o muna domaine na domaine ezo kabola biso famille. To longwa na système wana ndeko. Mutu mo ta sala boutique, a mona nzamba komi boutique chrétien ba paye ba somba te azate. So sali bongo ekotula. Moni donc faut ça la boutique ya batu nyonso na ba musulman na ba païen na batu bungu dia Congo ba ko somba na boutique na c'est ça mais biso ça ka ba na nzambe to ba créer biso nzambe nzambe mutajija biso to ça la ba maître te za na nzambe moko za na ba pareil moko ya nzambe maître te ba tiala na nzoto mutu mesure degré ya bonzamba mutu te donc nzambe maître tout de nzambe maître 3 yade donc batu musuto okamwa oyo mona bango na lono kusutuka boye ya kotie donc ça dit mutajija keza nzambe ya omotika biloko wana botika la nzambe ya domaine yo banda le na lolo longo na konta batu bakota lona oza yo nani vice nzambe mais le papa to comme chité na biso lelo fali pour pas zisi musique na poto ozala qui difficile les musiciens chrétiens auto ba musique ou c'est la musique nzambe na ba musicien profane lelo fali azonsi musique na poto impression les amis par rapport non mais attends fali c'est une étoile. C'est une étoile où il y a dans le but que ba étoile tout le monde a une étoile mais ba ça comme moto balé on a époque na qui ne peut pas reconnaître ça baka ozanoka olingana na uka été mais sincèrement ce qu'il a fait ils a louable pas batu nyonso biso nyonso tozala ki bloqué to fungwa miti le longa na OK Paris na kebeta na poto le 1er mai na za Paris na obeta na 1er mars plutôt na Paris na obeta na pyramide de congrès na Paris donc déjà sur kebite mois de février entre le 12 et le 13 photo longwa tozela ka ba rendez-vous na ambassade pour tozela semaine oyo sala makambo to kotsa ba dossier papa soki nzamba ko sunga to kotsi bien s'il pour déjà tout ça qui ba rendez-vous tout ça qui da ba demande de visa et tozela ka rendez-vous pour ba dossier ba traiter ndé tikalika yango donc soki sili na février to longwa wa mars tozana Paris donc bana poto le 1er mars na zawana na oya to kutana na zone di market ba déjà ba billet na ba billetterie c'est bandaki déjà ouais ba ko koti na billetterie na biso so koti na TikTok eza na page na Facebook eza li ko kote memi otina ska osomba billet na yo catégorie ya billet lungo somba et voilà mais papa ndé fala son musique na poto ba c'est ici ba so que ignorer ba so boye ba on dit na ça la polémique awate mutu nyonso avant na Congo ayebi solo donc le quoi to yimba solo bilo musuto betango te ala tina kutolo bango te peine perdue o boyo linga to yebi ke mutu asali ke to kotionga fari lelo eza fali to boyende ni yende mutafunguli nzela to sandeli donc to koko ete nzambe moni ata Moïse bana nzara bango bana Egypte fallait ka mutu moko aya akangola ba nzamba utiliser aka batu quelle que soit forme na ye po elia ba utiliser corbeau nzambe na ngai corbeau wana na tango ba Israël azanya mamade mais ba utiliser ye po aller Saheli ça y mutu nyonso eloko nyonso nzamba utiliser ka yebitina nango alors soki izana nzela fali e koza pe yo po ekomi yende ngusali yo mabe yo pe kozwa no pe ka komi yo pe tondi mananu ya ye tamusu yo fungola biso côté ya Singapour mais à côté Paris na nous fallait mutafungoli voilà merci beaucoup papa neti ba moni no ko posa ba fanatique na yo na bana nzambe ba aux occasions ya Olanda biso bana nzambe racheter le temps quand les jours sont mauvais neto sala makabna biso oliaka okomaka monene ovimba oyeba ke lola ezali il y a un ciel à gagner il y a un enfer à éviter
Yiba mbongo ndongoli. Linga basi ndongoli. Sala nyonso ndongoli. Mais le temps appartient à l'Éternel. Et là on a eu Sabinoka yangwana parce que ni na wolo basusu. Ma amnu so na mokili osu to moni yango. Ba si nyozo la tsake yeso azo ya to moni yango. Siko. Tous obligé de se soumettre tous la nzambe asa la biso, afungo la biso, apesa biso makasi. Donc yeka mutako pe biso makasi poto longa na makambo to. Voilà, et donc on a compris ça. Nombre de bande de soit diaspora, nombre la famille Nanga Mélodie du ciel, ma musicien, je vous aime beaucoup. Merci pour le travail abattu toute l'année et je suis très content. Na ya pesi bangombo, na pesi moi sinanga maman Rachel, mutozo na mbote ba nangai, famille Nanga Nzita, mbote et puis na bosanté. Nana bola, et papa boss. Nana bola, ya boduga me ya bola c'est voilà. Donc nana boduga yo, on ne peut pas nana. Boduga. Moi, j'ai dit, Badiata. Belle femme et belle homme. Belle homme. Badiata, allez. Toujours, tous ensemble. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour la confiance et fidélité. On a beaucoup de Kolanda, le frère José Nzita a expliqué Boussou Maramoutoun des sur Internet. Et puis, il y a un concert le 1er mars à Paris. Wana, ensemble tout Boussou m'a déjà habillé tout ça la sold out. C'est ça, frère José Nzita. Et ça, la Boussou vraiment plaisir. Il y a trop beau s'abonner, liker, commenter, partager. Surtout, bah, commentaire, on a bien, bah, j'aime, on a bien vraiment. Et ça, la Boussou bien. Là, j'ai dit merci à toi, Cassereka Poison. Donc, les partenaires officiel Rodrigue Matin, le prix Nobel de la joie, Astrid Yendeya, Fiston Botuale, merci beaucoup pour tout papa, les aboles El Confort, Bruno Bellico boutique d'habillement Porta Nova, merci à tout bolinganga, nana bola la petite nana pna bien trop, et puis là je vois mon petit frère propre grâce derrière la caméra, donc retrouvez-nous à la prochaine, bye.